En fait, on nous expliquer biso munene ya Bill Clinton bongo ko yiba. Papa, yuzulu ba munene, bizulu ba kli. Yebite bato be ko sala kri passe na bato be ba sila. So ayoki moi bimiselo mo bo lati wana diembeli wana. Chance malheureusement ce qu'on a so ko yibi kri na nga succès ça. Teo défaut na nga yango. Donc nebi la beti bongo yo kana te. E beta te. Boyo mo ebi onti. Le bac aller kana te fa le bac. Non, c'est no bolu qui na place pour ça sur la vérité. Que tout sur la vérité. Mais si Bill pena makitosh yo bois qui ba yo ki yeti. Bon on a 2025 au animateur ni na kangi. Simbaye Bukaye Kangaye Alaye Mama nzoka ba vivre kandena matalana to timbeli bango bali akandena matalana o ba pirata ka chacho bongo batuta katolo bakosaka biso matalana telefone na yete mekaka kokanga ba photo matalana o mutuka na yete mekaka kokumba kumbango Félix Tyson. So na moni. Il va fort. So na moni Félix Tyson. Mais azobeta pas fali kuna. Moi to bebiseli. Ah, na latino, no bebiseli bisala ndenge. Na mona latino, na mona carte na te. O singa moi trop Félix Tyson. Te. Azana musala osala ba. Azabona musala ya fali. Na lo babo parce que ceux qui ngana yo tu yeba Félix Tyson c'est parce qu'il était dans le quartier là. Bien sûr, tu as raison mon frère. Oui. Mais siko azamona musala ya fali. Kasi siko aya ko kindi makamba Kofi Olomide. Bon ça. Yo ko biseli musala. Est-ce que yo ke concert a fali? Mais na réalité des choses, yo za pena mon konziama masi. Na quartier là, na libala te. Ta? Ogide. Baniana na quartier latin. Yo après Kofi Zayot, yo za mukonzi ya mamasi. Déjà mamasi tangwa za na studio. Mutazate. Boyo beti la gende ni ata, to na TV. Te. Mamasi poste les années na quartier latin. À part que ça moi si a Kofi. Ana chef art. Directrice artistique. Mais yo za chef donc ça me continue quand même. Oh pour ça biso te. S'il te plaît, yo kana de le bona. Ba to maele bochi ba commentaire. Omoni. Est-ce que yo balanga? Est-ce que yo balanga be so de gen? Est-ce que yo pesambon we pana bigiso? Est-ce que ba parana ngai ba sibali mbongo na yo pourquoi obalanga o bongo dirige ngara ngabe yanga sorege 2005 biloko non biloko musu ya matete siko ubeta ngwa ato musu yebe. OK. Biloko ebele pena ya matete mama pe déjà orchestre belé biloko presque biloko ebele on a répété na ba Robino Mundibu ah ouais ba Vibrator ba Nono Fuji apesi gambre de bois l'hôtel nani akoti na bilanga na ngai babukeli ngambuma wala se bavuka nanga esolo ngoye binga na linga kalisolo ya motema oye binga na linga kalisolo ya motema vuka nanga oye binga na oye wana patu na pesi motesi azaliaza patu makela wana vuka lona abitongo kwa zagie mutero muna ndawo mbisa be matro patu makela so ya mari so ya biga ine inspecteur bavuka loyo. Mais tu m'as c'est tout ça une vraie vection vocal pour vocal la patou na non c'est pas banaki ça pas vocal ko ekanga Angola Poto Kinshasa na Zenith ya pas de rigola na vocal mususu achana Valeria nzetera bambu mana ye oyangeza bolingo nanga yo yale avec le mona kateme yosilika kaba pasiara butuna na sunga ye vedira mureze. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent.
Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désunidon et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Après avoir enflammé l'ING Arena avec Ferregola et émerveillé le public dans la même salle avec Koffi Olomide, le Grand Mopao, l'artiste Soleil Wanga, Guy Van Bran, Papagou vous donne rendez-vous le 13 novembre 2025 à 18h au Théâtre de la Place d'Italie, 13e art. Avec son groupe au complet. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Avec beaucoup de surprises. Les billets sont disponibles au point de vente habituel. Papa Soin promet un spectacle haut en couleur. Calmos! Cadeau signé Double S Prod. Le Quartier Latin International, l'Orchestre des Stars sans comparaison, l'Orchestre du Peuple de 7 à 80 ans, fête ses 39 ans d'existence avec succès le 29 novembre à l'Arène de Grand Paris Sud, à Évry. Vous êtes conviés à la fête, allez au rendez-vous, venez tous au rendez-vous, revivre tous les tubes du Quartier Latin que vous savez. Koffi Olomide et son équipe et sa famille, avec la deuxième première dame Cindy Lecoeur et tout le Quartier Latin, seront heureux de faire la fête avec vous le 29 novembre à l'Arène du Grand Paris Sud. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Yoka mwaziri, mambi yo milangai, yanga ozoro, ekolisa mana robinit, ngama malere. Nazalaki na posa balinganga, nazalaki na fosa ya vermos, yanga toro, ekomi molai, sentima na yo bambire zipinga, loboko na ye zanga morokoa, ebukanga kwa moko moko zambiti. Kile sensedi ngelili na yo bambigi o bamama kina kati ya motema ye lelo remati lelo na motoro ekomi obembiso yanga veritere
ngekomyo tuba yanga ibongo wanate komyo sema vraiment yakilao mambilo bara nalula kiyo bambino rere na miswa motora mona katero na benga kiyo monamo mongongo nanga epa bombiaro amo oh bambino mamelisa seyo Fadjireyon Tolili Atala, ma chère et annonce. Etepe bambino, oh bambino, Bambi amona ywe zingingaraye, Bambi amona ywe kangingaraye, Naloti yo nakati ya ye barale, Yozole lozo ganga kombo nangaye, Elili na ye gengi ya yoroye, Yozokati sangambo ipayangambo ipanazali mawatoro. Excellence. Nicola, Mona yorobami, Bona nuna yorobami, Bona muna yorobami. Najire, ngayama, nandimi, Bona muna yoro. Bona nuna yo bami, bona muna yo bami. Excellence Junior Toibo, mokolo yaliwa nanga mamyo unilagate. Mokolo koyokanga yi mami kunilagate. Ngebonga kita fibisanga bambora Bongo tikanga I anabata Bongo kirena simo tikanga Iyo tikanga Shabada bada Morombi bombi Shabada bada Morombi bombi Shabada bada Morombi bombi Mo. Merci très cher internaute tout dans la studio sur la vérité studio tout ça la spéciale le 29 novembre 39e anniversaire il y a quartier la terre avec le mythe Koffi Olomide Mamassi et quartier la terre international grand complet avec plusieurs invités bandiko tour balika na quartier la terre na signalé que grand prêtre de Picho Savani a parmi les invités Koffi Olomide zo souhaité bazala bazé belé bandiko belé balika na quartier la terre donc retrouvailles ils ont vraiment ils ont bien et puis ambiance ils ont très très chaleureux donc bandiko tout boto la rabiso tout coup on a le 29 novembre na 91 c'est-à-dire na 91 salmora sik basali kuna tout le monde va master ba frère bandiko na biso ba yana biso au balika na quartier la terre pour la fête il y a 39e anniversaire il y a quartier la terre tout on chef Volcan, tous en a grand chanteur cowboy, tous en a la montagne. Donc, tout ça la spéciale le 29 novembre avec 39e anniversaire. Il y a Koffi Olomide, chef Volcan. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Miguel. Moi, Kala, première photo, Kala, vraiment, 2022. 2022, ça date. Kala, vraiment, mais ça va. Zambabati là. J'espère que tout va bien. Marmoy, il est très bien. On dirait qu'il y a un TVT même. On dirait qu'il y a un salle dans la place. Ouais, c'est ça que j'aime. Dans les bisous, on va bien avoir force tranquille, héros dans l'ombre. Tout le monde va au salam. Dans les silences, quoi. Dans les silences. J'aime ça vraiment, surtout. Mais ça n'empêche pas qu'il y a la télé, puis Nitibouye. À l'occasion, il y a 39e anniversaire. Il y a Quartier Latin. Il y a mon paix, ça va quand même. Parce que il faut couper cela, il faut zala, banani bazala, est-ce que bazala, tout ça.
Donc, c'est ça, quoi. Donc, Très bien. Bon, Touré, à tout à l'heure. Comment ils bonjour, bonsoir. Ouais, bonjour. Ça va sinon? Ouais, Pépé, là, ils vont déjà. Babi, Kimi na poto, Cowboy. Babi, Kofi Sundoli, bien na poto. Mais ça va déjà, félicitations à Aspect Pena Mekili. Ouais, merci. Première poto, non, senti Pena stylé, félicitations, bien habillé. Merci, Nima. Pour le bateau, Kimi na poto, oui, c'est bon. Pour le bateau, biso pene logo wana ezo bela biso rien pour quartier latin zaka ke ba ebité quartier latin et bandaka déjà comme ma bateau ba vena biso biven sera pa ba mambo bandora ba quartier latin ba poto ba betaka ba ina ne simo na mikili parce que zo legela ndi bango si le loto sana nord pour moi ba misana ba nord ba 2 semaines un mois. Ah oui, biso pena to zabna quartier latin ngozo mona na pisi ba mais c'est ka bazali ba iri 4 sim ba GR33 Toza pena équipe yango toza pena. Très bien. Mais pourquoi Cowboy? Pourquoi Cowboy? Ouais, Cowboy est un inspecteur ya champ ou vira mbabenga. Ba kombo ze belé pour neka Cowboy. Cowboy za kombo tso na famille to kombo ko filo minimum te pesa Cowboy. C'est Cowboy za kombo tontonda we mba imana banoko ndi ala kaka sobrike ka zulu waka mwe logo. Cowboy banomo na genoko mo azab na noko. Il faut Cowboy. Ouais. Cowboy par rapport au nom dirigeant ouais, inspecteur à champ. Inspecteur bena champ ya nga. Ya ba voice agarar na ba kere nga biso to bimisa kango. Ah ouais. De la montagne. Ça va sinon? Ouais, Migeni, moi. Des fatigues. Mais en fait, félicitations de la montagne pour Vagibiso marié. Parce que Azagi na yo na 4h du matin. Avant tout quand les 6 jour là no loka kati na bonzambe. En fait, na comprendre que na ngwa. Ete bonzambe ga ebele. Ah bonzambe ga. Yo ebimambo itambola na nzambe. Santé ndeni kuna. Santé pepele ndo ozomona ngoa. En fait, na koloba te topesi yo coupe ya ba animateur tout babetaki na UNG mais oza pa ba animateur oyo actualité balobela ki réussite ya concert na kota animation au pouvoir biso nyo fa ko sala na poto parce que biki okuta na CNN ozala eko complexe pe CNN okuta pe na mutu lokola Apocalypse ba animateur ba belé wana ba Trésor Nzinga ba bébé Kero ba fait somono ba grand prêtre somono oko kima na poto voilà d'ailleurs raison ko mutu ko kima na poto vera mondele nga sopanga mais après l'accès qui mobilisité na yo tika lui répéter na bango bo betindule et puis ti le nous na quartier latino festation mon frère ouais merci mais to ça na batuni ba ta biso ouais message ezara que moni biso to abana quadra via l'accès biso mingi musala donc na tenté na atabo bimisi banani ngo ba ya na bangate kute salenga nde bien bango bakota quartier latin liboso nanga ngana kuta bango malgré bazaki susté mais tant to kuta na ki na sepela ngabité rêve na ngape zaki fona beta na bato to beta na bango bena to kuta ni batie biso na terrain bena to bagarre bena bien na pesi bango to bambote bisika baza ba collègue na nga bana biso nyoso bana quadra donc sengenga ni wana mais kombesilité to kuta na susu le 29 novembre. Le 29 novembre, tu écoutes en arène à Grand Paris, tu écoutes en wana, Babylone monsieur ouais. Donc ça là c'est plus que ING Arena. Ah très bien. Ouais. Bon bana babangate batutu, bas à l'aise biso tout ça et si comme moko biso nyonso même moral, biso to le baye biso na kofi, ti na li forbo. Ah ouais. Mais pour le masso ba kimi c'est moi ba le baye bongote. Bon, bateau ba kimaki ezaki yaonto ba pressé bon marabatu peut-être bazana ba calcul na bango to éviter et puis to yaki na objectif ya roya boulot to beta banule kande kobo ya lobi et comme ça batuke batiki biso na poto mais c'est normal faut to vendre pena to za faut to sa album to za pena donc to za si mukolo patron ba bon to beta no tour na mboka to beta tout mais pour le moment to za no noir pour mission insilite le 13 décembre, tous en na Suisse. En Suisse, ouais. Donc, on m'a ramené ici, tous allés. Très bien. Chef Volcan. Ouais. Tout le monde, Roli Maemba, qui na TV, a annoncé que quartier latin,
orchestre Nezawana, il faut Koffi Olomide permettre à ça la recrutement na Kinshasa, bino bo kimi na poto, bozonga li soute alors Koffi Tindi na TV, alors le ça la recrutement na Kinshasa. Je m'excuse. Et pression le roi chef, on a mis des messages on a peu comme la kio. En fait, est ça vrai ou est ça faux? En fait, je m'excuse. Na yowaki ndenge batu ba bengi pe na bakine partout même AP que marami to ba bobo qui ma j'espère que ba ça va toujours bano muta kimi ati donc c'est là au grand complet de ceux qui muta ya ebisio qui o muta kimi habité donc habité ok c'est ça au grand complet donc peut-être muta sali il veut se faire plaisir, il a télé qui va misser Kimi, là c'est lui. Et moi je te parle en tant que chef d'orchestre et orchestre au Kimi. Il n'y a aucune personne n'a fui. Moi Kimi a été. Bisous tout ali. Bisous tout ça. Maintenant que Roli Kolobake batindia que ça la recrutement, ils ont une permission à autre na Koffi Olomide parce qu'il y a le Koffi. En fait, Maramboana ngana je n'ai jamais été au courant de ça. Je n'ai jamais été au courant de ça. Natikala jamais voyé ba maramboana. Na monika ba otini la ba image tout. En fait na mona epeke nako zoapi moi à partir de la tine la boss. Je boss est-ce que ça même en fait au pays ça maramboana ampleur T. Voilà, ce qui est important et là qui plus tout le plus maramboa. Musala to sagi na ING na autre sala les 29 il y a anniversaire, il y a groupe là et puis encore là autre ça là sous les 13 décembre à Genève. On a encore beaucoup à faire la sol européenne. Tu vois? Album Foué Betama, album Mama Sipe Foué Bimakalate awa tout ça. Voilà. Générique à Matalana tout ça là donc générique. Bah tu vas rejoindre Kalate je crois mois prochain, bah rejoindre. Voilà générique et album il y a Madame Cindy. Bon, ce sont des choses importantes. Générique, Matalana, côté album, il y a Maman Si. Il y a générique et album, il y a Madame, il y a Maman Si. Ah bon? Donc, il y a générique, il y a Matalana, il y a 4 projet album, Maman Si. Na babous, na banzemo mususu, Matalana, puis na 4 c'est ça. Ah, ok. Donc, il y a parmi les titres, il y a album, il y a Suprématie. Voilà. Donc on a des choses, il y a sa importance qui est maramboana, qui est bakimi, tout. Non, kimi a dit. Voilà. Ah ouais. So, est-ce que toko so moi couleur et image album on a pas non? Est-ce que Mama Si a bois qui bat ma banga et MVP batu? Oui, yo vivre après dans moi liste quoi. Mama Si boga dans moi intel. En fait, circuit fermé. En fait déjà Mama Si tant dans la studio. Mutazarate. Boyo bete la gende ni ata tona TV. Nga yaka. Donc na yaka ceux qui suivi programme que non demain on va travailler. Parce que repese beli c'est bora roi bilamba Juki Makutima. Te mère Mama Si yaka yembi na yi. Donc yaka tant yeba moko aye à côté na micro ayembi et puis quand il finit. Na yomo chef d'orchestre na liste on peut ça Mama Si. Et bah tout le monde ngala pesa vie na pesa boss quadra cora na pesa quadra cora omoni quadra cora dia ozo liste nanga abwaki batu ufata ko bisa kobo izwa bogela volka batu yo chef d'orchestre à quartier latin ouais to sur la TV batu wata biso ba mikolo ouais tchano ki domo panzi to beta on sima déposer non ouais merci chef d'orchestre à quartier latin. Vous avez quantième chef d'orchestre à quartier latin? Ah non, parce que il y a eu beaucoup de chefs, chef malgré Bela avant. Ah ok. Avant mais on a moins mis sur nga balé je crois balé. Mais la réalité des choses, ils ont appelé mon konziama Masi. Na quartier latin, na libalate. Ah? Regardez. Balé là. Na quartier latin. Après Koffi Zayot, ils ont konziama Masi. C'est un ndakouté, nabi ndakouté, na quartier latin. Ouais. Chef d'orchestre. Bon, en fait, on a rectifié le voilà.
je suis le chef d'orchestre. Il y a quartier latin. Donc, tant aux autres, après, Kofi, Olomide, c'est-à-dire 1 + = 1. Qui dit, attends, s'il te plaît, Zana 6. Bible. Même yo, toi et ta femme. T'es coachanga neti ngai na mwasi na ngai. Tout ça. Donc même na banda ko ezala ki papa so azate. Si ça na oya. Papa na mama, papa so azate. Maman zo contrôler. Zomona. Donc au papa lobby, ya maman lobby. Au maman lobby, au satire. En fait mon exemple aux pesa biso na ezana bolingo. Moni sola vérité point sinanga. Ezaya après nga ezaya na wana ezana kata bolingo. Mais surtout côté na kata musala, so moi stanga osala na sola vérité. Ah bon. So chef eza Aristote Mbonda. Donc il faut respecter wana musala. So yo na quartier la terre na logique des choses. Et ma 1 + 1 les a raté na musala. Donc après Kofi Olomide il est chef d'orchestre. Donc yo mo konda. Ozo banga koza mo konda. Non. Ezali sumu. Ngai non omoni neti mais na musala ozo mo konzina. Ngai nina chef d'orchestre boy. Même si le chef d'orchestre était mutu so chef d'orchestre. Chef d'orchestre wana azaka na débat konzina. Boss na mamasi. On comprend. Donc mamasi poste les années na quartier la terre. À part que ça moi si à Kofi Olomide. Chef art. Directrice artistique. Mais yo za chef donc ça me continuer quand même. Oh pour ça biso té. S'il te plaît, yo kana de le bona. Ba to maele bochi ba commentaire. Omoni commentaire comme ça pour ranger biso. Omoni so ba lo bela. Niti pas la orchestre, ba to bele ba baté. Un directeur artistique à l'équipe même chef d'orchestre. Parce que donc tu l'as changé té. Té yo mo do changa lelo na Congo. Nga so na sali orchestre nanga. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Là, la logique, moi, sur le plan artistique. Un chef d'orchestre, Ali Kola, directeur artistique. On comprend? Donc, directeur artistique, donc, Moutao s'occuper, ils ont coach, entraîneur et équipe. Vous comprenez? Donc, il y a un ça va directif qui donne des aboués, arrangement, tout ça, la bouée, ni. Mais si on a vice-président na équipe na mon conseil entraîneur voilà côté administration qu'est-ce qu'on a tout ça bani en fait dans l'exemple en fait bon le gros limité mon conseil maman si nga oza mon conseil maman si aza d'abord patron na biso en fait c'est ça quoi bon pour na souvent tout tu vois aza d'abord patron il y a quartier la terre oui OK c'est la patronne du quartier la tête. Rien à dire. Donc, moi, c'est comme si tu as manqué respect, tout ça. En fait, moi, tu as sur la vérité. Tu as pour sa lumière. Pour moi, tu as belé, tu as la bisu, tu as qui na mukonzama masi. So bi rep 12 heures, 11 heures. Ah oui. Non. Non, attends. Omoni. T'es sur le mabé, quoi. T'es le mabé, ma casse, bon, non, chef. En fait, omoni. En fait, ils ont un nez, omoni, d'être zaboué. Dégé, l'oba, l'autre, attends, il faut là. Non, est simple, pour il y a combien de non, c'est notre maman. C'est notre maman, on la respecte beaucoup. Alingara pi bananae, donc on la respecte beaucoup. Moi, je suis le chef d'orchestre. Il y a ça mon continent bisogno tout mais atira mutam la place na. Si. So na ça la liste ba tout fois qui est poto. Ba konza carte salata. Oui, on répond oui chef fois moi suspension moi 2 minutes à l'obaté l'émission. On peut ça suspension. Question na yo que en fait, non, il pas nous calmer. Ce qui est réellement, c'est le patron. C'est le patron. C'est Kofi Olomide. C'est lui qui fait. Donc après Kofi Olomide, Mamassi, si on comprend bien. Après, il y a la troisième personne qui a parti là. Là, ça a liste à voyager.
Mais au pour ne pas voyager quand même. Ceux qui viennent intéresser je peux voir c'est mais Dieu pas qu'il Dieu pas qu'il mais la salle a monté la salle a monté donc c'est le boss qui fait il me taille bien na on de qui débrouiller par rapport à événement faut la même donc c'est ça quoi. Donc on a décidé l'année japonais à Pototé. L'année japonais. Quand tu es c'est le boss. Ah, c'est le boss, c'est le boss. Ok. Parce que et non, attends, Batumbo Talara, Landry japonais, il n'est pas le seul, la seule personne où il a été. Tout ça, tu belé, bazakuna, vingtaine, bazakuna, bajelov, bastoken, biulu ordinateur, ou batbalo belarate, pousambois, bazakuna. En fait, dès que tu fonctionnes à la carte, la tête des foyers, moi, il arrive à qui, tu voyages dans Kenya, la Tanzanie. C'est pas que tu as plus de 60 bâtonniers, non. Ok. Il y a toujours une liste où ils ont c'est la même chose. C'est le roi, ils ont photo, des photos avec bâtonniers surtout. Non. Donc, en fait, si tu comprends les chefs d'orchestre, on trouvera beaucoup plus na Koffi Olomide que na Mamassi. Donc, na Mamassi, l'autre voit tout à l'heure, yo, on peut s'arranger pas bien. En fait, Mamassi, on dirait on a direct. En fait, au donc, Koffi Olomide, c'est les patrons. Le directeur général, le patron, propriétaire. C'est lui qui aime ta cordon à Mambutu. Donc, c'est lui. Dans la chef, Salaboué. So peut-être le web singa la sala so na moni ke na moni on fou peut-être na ko proposer que boss so na Salaboué non sala je fais. OK, très bien. So, en fait, Nama Massi beaucoup collaborer avec pour sur la ranine. Nama Massi. Pour le moment, tu as carte Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Donc, quoi, chef d'orchestre? Il n'y a pas fait ça à directement, non, chef. Boussalaboué, mingi, surtout côté artistique, quoi. Derrière, puis si moi, non, moi, bon, changer tonalité. Moi, il est là, trop, tout bien, non, poussé. Peut-être, na cadre, voilà. Ah, c'est ça. Ok. Mais il y a droit à PC Batobo qui l'autre. Ok, très bien. Cowboy. Vous savez combien de temps la carte c'est là? 11e année. 11e année. Première poteau. Ouais, premier Mikili. Ah, mais 1000 au Kimité, c'est office. Maman, ça me souvient, ça y est, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Un an, pamba, c'est 2 ans. Poids, pognon, quoi. Au moins, poteau, on déligne, quoi. On est comme un BTA, sans critique aux musiciens. Après, on a mon amoussa, au moins, en fait, au qui m'a poteau tes musiciens, parce que États-Unis, bah, aux Elayo, na Canada, bah, aux Elayo, na Japon, bah, aux Elayo, Koffi Olomide, na Australie, il y a plusieurs fois en Australie, bah, c'est la peu bien en Australie. En fait, ce qui m'a poteau, bon, poteau Australie, sur mon poteau Canada, poteau États-Unis, bah, poteau c'est belé. Bon, après, état d'esprit, ça n'est pas état d'esprit à mon tout. Au moins, par rapport à la carrière, est-ce que vraiment musicien qui m'a apporté mon toit à musicien? C'est non, hein? Ah oui, Miguel, merci la parole. Et là, on a le barrage vraiment. Poto, ils ont un poto. Poto, ils ont un poto, ils ont un mokili. Bateau, ils ont un boulé, so bateau, Mikili, il faut bakima. Ils ont un biso, c'est biso, tu y a quartier latin pour un boulot. Au biso to ya quartier latin bapoto ezalati orchestre bino ki na bapoto zo sama na miso ya bapoto biso to na kini sike to linga eloko to zaina ngo besoin
epesi parama boulot mosala oyo toza nango lelo biso tovoyage nano mpe trop na ndenge ya afrique baasie tobeti bagrand ndule eloko ezalaki plaisir na biso to ya pena toconfirme ezaka lokwa mesite azwaki na ye bakupe ebele me eloko ebanda ozanga kaka atombolaka linzanza wana siki na minute pena nde toza boye quartier latin andimi teke baorchestre mosusu elobo okote nini tobeti te esengaki ke basala minene wana basala neti ba UNG wana arena bauto kobeta esu bagrand paris arena wana ifo ezala bato bayoka biso amonaka latino niati. Très bien. Nana memo na quartier latin. Nga moto amemanga na latino aya nanga Fabregas. Ah bon? Ah oui. Metino na pese ba moto sera. Fabregas moto no quartier latin. Si. Ezaki nini beti la biso. Oza kamala Fabregas. Oza mona matete. Moni bien sur la vérité yango. Donc tu auras toujours na ba ebigabilo rasike bima Ah si ouais nga na ya latino moto amemanga fa ezaki batanto banoko bazalaki bote kolonga bakanza banoko tu balongaki vanda singaki ba musicien musu bayako saka tokutana noko masananga utamikila ya dozo fashion esikali na peso bambote ebele aye eke tozape na mateto ako mateto banoko toalanga na bango déjà toyembaka tokutana noko na rep na ya bisinga koboy obike quartier latin baorekite bamusicien nakende dana des chanteurs mo boye esengi ayebi mpe ozalanga bime oui ne na minute opena na pale na boulot te mais pourquoi nakoti wana orchestre nete tinayeba mpe tele onini eleka wana mpe mais est-ce que onoki pas Fabregas mpo kota na orchestre ne déjà tiye bonoki koassiste lokwa camarade ezalaka kendanga moko mpe nazalaka déjà na timbre ya quartier latin en plus na bandaki kolinga quartier latin to nga moko nanda bamaki un jour fo nabeta pena na quartier latin nde tokenda mpe abisinga ye mpe kobo efo oya pena na ntongo tomona tomata na kare toya mpe mofleri présente nga vi nayembi mpe banzembo na nga nzembo esenga vi atindaki nga nayembi mpe esali mpe bien omona vi asepela ve ayo bandaka lowala wapi mpo oya boye ozala pena awa bandakala moto oyembaka bien voya na ndako boye na bisete bosi toyakayaka me esengaka le jour oyo nde mpe nakota latino osala teste na nzembo nini na vocal nini ointerpreta nani na quartier latin nga pena quartier latin tointerpreta pena neti nga nainterpreta mingi pena virambo biso tutu wana makila pena ya virambo aza deja wana tolobi ti biso tu mpo moto ayembaka na pasi koleka quartier latin monaza te ayembaka na exercice ya kosala te bato tu bayemba veka moto apesa nzela yo yemba boyemba be tokutana nango mpe na studio oyembi mpe na biso te boye te yemba bokopesa nga raison oyembi mpe nkale mais est-ce que okoyemba yo en fait nalingi koboy moni bato ebele bamona yango na baclip en fait poto sitande bato baotala biso ke nzembo ya ser na biso nani waka na mikila non mama rifa kote nzembo chibolos eza nzembo oyo Koffi Olomide obanda na motuna na limite Koffi Olomide na bite ezaka nzembo na yo to ezaka ya ye il va pesa biso chance na légende veka ndaka bolaka lipe ezaka te na légende ezaka ngai te so ye na nzembo ya c'est pour toi motema ezana anoko bayemba na viaka bolaka lipe album avie bino bopanzi wana botyaka banzembo totyaka banzembo to album eza album ya virambo ezaka ya comprendre ke motu oyo ifo bandango yo motu banda nzembo ya Chiboles. Ok, en fait, au cours des mots tribus, oui, il y a un peu interprété. Yo, au salaire, il faut que la soleil était. Tu fais mal, ça, je me repère au salaire. Oh, ça là-bas dans la tine, au capena bien. Donc, la logique. Dans la chifa et ça, biso bien. Eric Ebadi Bantou, autant la biso. Karakou. Bijou Bouima. Docteur Élisée Mounioka. Karine Kitete. Likarako likolo ya nzete makosalelaka ye mosaka te soki nanu yozwi ye te o ce n'est pas possible likako likolo ya nzete makosalelaka ye mosaka te soki nanu yozwi ye te eyasodegene
Est-ce que yo balanga? Est-ce que yo balanga beara so de gen? Est-ce que yo pesambon we pana bigiso? Est-ce que ba parana ngai ba sibali mbongo na yo? Pourquoi o balanga? O bongo dirige ngara ngabe yanga so de gen. Angana bona boye ngape ya sorege Molingo yo commandela est-ce que ça y a bon mo Molingo yo recharge Wananga na boye Neli kabuiku kola weno Malolo ngondo balanga Balanga beaga sorege Est-ce que yo pesambongwe para bigiso Laetitia Foncé Dino Jasivana Sanzi Bolingo Contra corona sanzi bolingo Yozeli singa mvule pelerenga na raposion te Lokola ba Kristu bazela kabosongi ya mwana nzambe Ya jamatundu Chiko mulele Eyule Shera bominga na love Eyule Chicha bomingana love Ifalo boyanga na yelanga te Chichi falo boyanga na saison de pluie Nzoye bomaye Chicho bominga Ngo bominga Chibolo barenga Ngo barenga Chibolo bominga Sonaye La chance de la capessa avec Bisseux sur la Abomato Bima Oh, ils ont démonstration toujours cowboy des quartiers latins. Latino. Excellence Junior Toyibo. Anna Luboloko ya Bosch. Trésor garçon cher. Sanduko kokyo bomba nango sekele kasi bomba likambo na motema na koyakowa Mamindu Dindudi nasina leli mingi pena lembi tala nzoto ekomi okondo na susi ya love no Mama Rifa ye Mama Rifa na koyakowa Mama Rifa ye Mama Rifa na koyakowa Olivier Mongombe Yokoki pe kokutana na ras de vipe Atikelio vene pe komba memio na likolo Nasima tikio kweya mawa na yoe mawa motemela she Mamindu Dindudi Mba chagrin mosika na ngai Mawa mosika na ngai Angana sina lingi Yonde motema na ngai Pona rifana ko poma moto Bafinga batonga na ko poma moto Da chagrin mosika na ngai mama Mawa mosika na nga Angana sina lingi Yonde motema na ngai Mona rifana ko poma moto Bijou bwema Finga batonga na ko poma moto Nasui emotion Mama bio na London Oye kome lingana Kanaki yango teo Nzambe ya bolingo na kosala nini Nyoso ezali permis na mokilo ya se Meme edo Mba chagrin mosika na ngai
mawa mosika na nga anga nasila lingi ye yo nde motema na ngai onarifa na kopoma moto bafinga batonga na kopoma moto bana mopawe tonto ya lala. Bravo, merci. Bravo. C'est le roi chef a simi plan, a simi libaya. On a rappelé biso na bala mateto bota la biso. Na été zonga 15 ans passés. Biloko bono répéter na ba Fabregas na batinel. So ça beta 2 ou 3 temps des nous dans la. Ça biso bien. Na Fabregas yemo, o za na Fabregas quoi. A se souvenir bien cowboy. Et le rose là non kaka. Vous avez pas fabriqué ça, vibrateur, on a pas Fuji. Toujours on a dans ma TT 15 ans, donc toujours on a ma TT 2000, bon même 20 ans. 2005. Biloko non. Biloko musu ya matete. Siko beta ngwa bato musu yebe. OK. Biloko belé pena ya matete, mama pe déjà orchestre belé. Biloko presque biloko belé. On a répété na ba Robino Mundibu, ah ouais, ba Vibrator, ba Maman Fuji, après si gambre de bois l'hôtel, on mote belé si ali. Biloko belé beta. Tu as le web dans la micro. Biloko belé beta ma déjà ba orchestre ba te belé. Mais au cours rappelé biloko ya yo beta mo bien biloko. Ba biloko to manda beta la plutôt ya Ronaldo. Tu Ronaldo. Léo. Deni. Beta Ronaldo. Blue et belé. Leti vocal mo na beta awo. Micro. Beta ma déjà. Na orchestre pe ya batu. So ba série biso to beta ya mo. Ya la bongo te. Ezaki ya yo bien. So na bika yo bi ba mo batine. Toi ça me fait plaisir. Nani akoti na bilanga na ngai ye babukeli nga mbuma wana se bavuka na nga esolo ngoye binga na linga kalisolo ya motema oye binga na linga kalisolo ya motema vuka na ngai oye binga na oye wana patu na pese mbote sika zalia za patu makela wana vuka lona abitongo kwa za ye konzero muna ndao ni bisa be matro patu makela so ya mari so ya biga ine inspecteur bavuka loyo. Mais tu c'est tout ça, une vraie vection vocale. Pour voir la patou, non, c'est un banaki. C'est un vocal où ekanga Angola, Poto, Kinshasa. Na Zénith, il y a les pas de rigola. Na vocal mususu achana. Valeria mzetera bambu manaye oyangaweza bolingo nangayo yale avec le mona kateme silika kaba pasiara butuna na sungaye vedira morezele ngino sentir ba baiser na sanzi yale et bien là ba faire son bâton de salaka kinga na murangote ya bisa bango mais sala siko ba parole wana mbi ao sentir ba parole ba chana na disque ya patou non toi manage d'orange roi. Mais pas ton ira na système. Valeria mzetera bambu manaye oyangaweza bolingo nangayo yale avec la mona kateme ya silika kaba pasiara butuna na sungaye vedira morezelengi so sentir mamba imba yango mona ba parole sati ah ti cowboy a sali 3. Des vocales, on a pas tout ça, meilleur vocal à carrière. On dirait un de meilleurs poteaux. Ça va vocal, vient à biso, Abarambo Sigazali, Ayebi. Abarambo Modogo. Abarambo, Ayebi. Ba vocal, oyo. Et bien, ça va être champion, mais ça en gravité. Ah, ma TTV, Ayebi. Ayebi. Pour bon, tu as un commentaire. Mais ça, pena, on a un plan. Il y a un mot que tu as, mon coup, on a eu ah. Aïna cowboy. Ouais. Toi, monsieur Tikali. Mais oui. Oh, c'est la vérité. Oui. Valère, c'est un peu mon ouais, angeza bolingo. Mais avec grand chanteur, partenaire ma bête. C'est hasard, il a une belle voix. Aux grand chanteur, il y a moi parce qu'il a une belle voix, non, il m'a dit. Montana système aux oboye kaka ba musicien. C'est grand chanteur, ils ont grand chanteur, ils ont quadra coraman. Fait rigola.
Eh, bah, grand chanteur. Fali Poupa. Avec na biso neti ba Willy Bula. On sentit les grands chanteurs et on s'en jeté. Après ça, on là où les lobbies mis Aristote Moulou n'a pas dans ça la restaurant. Na remonté ka loi rajungo ma SF fufu na ma. Yorali mwanga wayo. On sentit que nzela avait et puis ça fait batou ba vie. Pimona. Bailo mai bien. Matalana eza Bill Clinton. Uzoseka Bill Clinton obimisa ngolala. Abdu boyini na sola vérité. Boyeba itumboli Matalana Bill Clinton abeza eloko na ye azobimisa ngo à côté studio ya show. Yo boyo na ba concert, oye nango na poto, oye nango na arrivé na aéroport, oye nango na poto na Paris, na mona na les mythes. Kofi Olomide zobe la Matalana mais Bill Clinton aboki Matalana. De la montagne. Ni nous observons biso ba kinois ba Congolais ba na biso siko. Matalana za cri ya millions yibaki on Bill ndeni. Ebite bokuta na ne bo staff na ya quoi. Yo ba des fois ya moteki. Yo to ba Matalana. Sona no sanzolo ba crime sus o ebeta e pesa ba succès kande ko bo ba ya ba poto au kamwa. Mais oui, ya solo. Ne ba ne bossa mboka lo ba ko kende liboso ya kokoma te. Le côté ya kan sincère vérité escalier na minute sur vérité et est-ce qu'on escalier et commis. Ba crine ni pesa bato. Na répondre to zonyo na Matalana. Matalana to na Matalana. Moni Matalana eza bena cri oyo nzambe bena ye mo respiration ni uti pena pankolo kiti. Même ata mutozo lo ba wana place aza na ye mo conscience ni ebike ko pena na diembeli la montagne eza cri na yete. Pour avant na mata avion na ya depuis na aéroport Angile depuis na palin depuis na balance tout ça na chef yo so na kosa tout ça la balance na ndule moto beta na festival mo ezala so festival na Palais du Peuple avant to ya boy na boaka de Matalana na banda da ko boaka ngo so Bill en fait on nous expliquer biso munene ya Bill Clinton bongo ko yiba papa yuzulu ba munene bizulu ba kli yebite bato ebele kosala kria pasi na bato ebele basila so ayoki mwa bimiselo mo bwa lati wana diembeli wana chance malheureusement ce qu'on a soko yibi kri na nga succès ça teo défaut na nga yango donc nebi la beti bongo yoka te ebeta te boyo mo yebi onti le bac aleka na TV lo ba na c'est no bolu qui na place pour na la vérité que tout sur la vérité mais si Bill pena makitosh yo boaki ya boaki ba yoki yeti bon expliquer biso bon na 2025 au animateur ni na kangi tout cela non bien Lobeso to beta magoda ouais Lobeso na pese mbote tri magoda ça va et ça li bien biso to nima biloko bien monde ti ba Lobeso a epoto bokansi asila masila te ala ba prise do ba biso to alo ba Lobeso do so ye na bimisa ndeto vandi bona ko bimisa crime sous danger gangi mais oui Matalana donc kina nga et oui yoga originalité ya cri Cardozo fashion. Na bonga melango nanu. Ouais! Allez, toke! Talaye! Monaye! Talaye! Simbaye! Bukaye! Kangaye! Talaye! Mama enzoka ba vivre kande na Matalana. Totimbeli bango balia kande na Matalana. Ba pirata ka chacho. Bongo batuta katolo bakosaka biso Matalana telefone na yete mekaka kokanga ba photo Matalana mutuka na yete mekaka kokumba ngo Matalana koyemba kuta yebite kaka ko welela micro Matalana yaliaka badendo na fetsa zo senga ba champagne Matalana bilamba na yete na fetsa zo sala ba vanta Matalana Matalana pe ayote mokoti ba studio so dondwa pe Matalana soki na biso na wana po ba blog muso ezoya Matalana ouais mokili mobimba bato tout chance na mibwakela kango déjà bien avant fana yao so ezalaki na bwango awa engako mote yenda zui chance déjà depuis kin donanza tala moni cri o nanzambi aibike
cri oyo eza ya mwana ya bato fo tondimaka baevre ya bato baza babile baza bavie na biso. Mais Aristote est dans yeux en gros plan sauf qu'on lance message na Bill Clinton quand même parmi ba grand animateur ya monde. Ouais. Nabi qui aime ce choquant que je sais pas ce choquant que ou pas ce isa yo. Mais ce ko c'est message. Ce qui n'est yo mo yebe. Pas comme Bill animateur na nga YouTube. Ouais, ça c'est la vérité, faut le la vérité. Sur autant ko c'est ni pour na crine. Sur les apena yo est-ce que ngo zonga kini beaucoup porter plainte pour que la justice. Ce qui ti isa nga. Et là non c'est là. Na ngape montagne na sali penzela ndenge batu bayana ba ndombolo bayana ba fwengi bayana ba asubeli courant ngape montagne sali ngabe batu bakomi ko interpréter ngai matala na ba pasteur voté matala na oui donc esali ngesengo mais bondi mara le ba ngora vérité que non te écrit bena za petit wana so le bi vérité c'est l'autre mais koya te dondo lo ba no yanga wana nzamba linga bongo te folo ba vérité yebi nga ba boire ba kri ba yoka ba lokolo ya krina nga ba pona nini oboya ya ngai baba salinga mabe mogoso ya nga ate oh kasi na mo beto ba pembe futo yoka ngo so peze nga ba salinga mabe wala kabuye kasi soki ba yibi yo kri ba ko boaka ngo ndenge yo boaka ka te ba ko zwa ka parti ba yibi ba boaki originalité ya cri ba yeba kati. Ah ouais. Ouais. Neti nga na boaki na Cyril ya nika sukula matamba to Cyril yo sukula matamba to nanya salima be oh mama lolololo nanya salinga mabe mogu kerezo nza mogu so ba pona nini oboya pona nini oboya pona nini oboya o memanga la mokongo pona nini oboya o basamboka memanga la mokongo pona nini oboya o atobina makolo bana salongo bakotaki makolo makolo na matina mutuka na bandi donc kinanga. OK. Oh yoka comment loko na vidéo na boire depuis 2013 na ko bimiselo ngo na tshelo ngo yoki sigo bana njili ba ibimambo na oloba. Ah ouais. Toza batala ou ya ka. Mais na musique moyibi beneza makasi na minute na ko bimisa crimo siko ya chombo pesi pepe batutu ba yibi yango. C'est au gros en chef. On va permettre à lui ce chef. Ya. Tu regardes détendre sur la gamme matala. Mais yo ça là ce témoin. Attends, les quatre. Faut la vérité, Ouais. Excellent. Ça c'est la montagne animateur digital. Ana luboloko ya Boshokaba. Hey chombo luki makamwe chombo luki makamwe chombo bota lukuta chombo luka makamwe chombo bo mama bala kaka chombo bongisa mabala bayaya bakoma lukuta kaka pona chombo pesa relation kaka chombo boma relation chombo luka makambo kaka boy akota na TikTok kaka boy akota na WhatsApp kaka boy mi genye ma chombo bobi mabala si chombo créer be compréhension na ba foi mais neza bosi ko omona baya o eza le roi be preuve ponga na bilo rebelle omonela na potoir bakanisa te ke otela montagne ya ke poto bonga siliko meka kutute na ma bendo moninga on a combien de cris na montou nous autres tourner on est ezebele bato kutu ba kosa o ba yana ba boko sala ba cri ba kosa ka ngai ya na yo ndesu na obimiselo détente moi ma be okimi na mona Kofi pena fabriqué par Kofi Olomide bimisa animateur na emo la montagne yeyo obige na ING na ne Kofi Betakio la montagne mais oui on passe non na ni kwa mi pete c'est trop zelo kona te loga ING na wana Gambela biso reste Gambela apocalypse
Té, omoni gambelo to betaka faut pas comprendre nango. To beta gambela remix. Ouais. To beta gambela wakala wala. Mais so beta ngana rythmique moko. Mais oui, c'est bis c'est ya quartier. Siko, donc biso to gambela bien apoka bimia. Et puis faut boyer barape gambela oyo, c'est Koffi Olomide mutasala ke gambela oyo ezalande gambela. Parce que yenda boaka oyo babelela ke nde pesa makambo. Te za apocalypse to pesa ngo des photos en la vérité. Noko abwaki. Mais muto abanda oyo babelo apesa sens ya cri. Vie. Mais c'est lui le maître des doubles de mer. Donc ande koboya lobi yesoka pesinzela. Même matalana banzela msuna ke va kochenga. OK. Asinga bisala bo omona. OK. Donc na sir na marambo na sali bo comprendre. Gambia. Tara na boy iskona deuxième dame de la République na mamasi. Ah. Nini na. C'est ma bezalité. Ma beza. Solo. Blaguité. Na matalana. Ma be do lo ma beza. Maman c'est boki. Mais pose la boyo kati. Donc gambela to beta is a remix. OK. Ouais. Et le wana na profité pena lo bango ba to ba comprendre. Isa auto o ya remix ndeto beta wana. Oui que apoka monana te hein. Les années 12 hein, on dirait vous planifier na vena. Et na quartier la tête 12 ya la. Vous finae te na latino 12 ya la. Est-ce qu'on est 24 eza likambo ya parce qu'il y a boaka te eza likambo éclairage. Ya molele nga biga eza likambo éclairage. Fongenga. OK. C'est Togozo Gambia. Et qu'il est, na évité sur la cossière. Togozo Gambia. Migenema. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Gambela, 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 la montade, Gambela, digitale, Gambela, na potwe, Gambela, na sose la bino, Gambela, beta bino bakao. Ya resio yo, ya bagasio yo, quattro coramane, oyo babele la ge. Gambela, Bangonyo swe, Gambela, Migenyema, Gambela. Kengo bon sport en Chili. Bravo, bravo, bravo. Vous en avez quartier latin pour sentir chaud dans la émission. Aristote Mbonda, émission pour les amis na Kinshasa, killer si Dieu qui va continuer ma roi bilamba. Et on a profité. Cette émission bon solo national. Et on a profité na bengisi bato nyonso. Tozo ya wana. Aussi ça wana. Émission boye na poto mbala liboso na ninga mabete to se vanté te. Ouais. Et ba mona pena volcan. Na liboko na nga droite. Ba mona ba musicien koto cowboy na de la montagne. Donc il a géré 3 musiciens dans ta studio dans ta plateau. Les amis na Kinshasa ba émission boye. Aristote Mbonda. Ils allaient mingi face à face na ta salon de coiffure mais tu bagisa quelque chose na communauté congolaise. Marqué ba massa on les va féliciter bazo finga biso bravo
mais ce que vous félicitez bato ba féliciter biso bazali premier za na monté. Merci na boss dit David Mangaya Fanny Chis, le patron lui-même boss dit David Mangaya Motema ya Fanny Chis. Merci beaucoup na Chancel Mbemba de Midi. Il y a Papi Matalata Matos Miroir d'Angola da Costa. Eric Badi Bantou bourgmestre à la Louvière. Motema ya Majorina Tuzoladio. Merci Nayo. Morimo qui monte Mama Grace Tuzoladio. Sylvain Dexon. Mote Bélé na Mama Felbertine Samba. Moi c'est Dr Samba. La Pessimbo na Gaëtan Lipa Moto Sniper de Ferregola. Evan Tumba. Patron en 400 Vex. Fabrice Massamba Red de Monta English. Fada Père à Banglais. Il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP. Monte Mama c'est lui Baena. Michel Ochuli na Birmingham. Bilambe Belé. Mbote Belé na yo. Mbote Belé na Kérin Tsumbo. Ochepste Paris. Mbote Belé na John Conde de Grasse. Santiago. Monte Mama Ani Conde. Et puis, Roi Bilama, Grand Calais, Amboka, comme d'habitude. Merci, Nabadiko, tout, Barota, la mission, c'est net moment. Merci, l'équipe technique, Guylaine, na régie, Aristote Mbonda, merci beaucoup. Christian, merci beaucoup. Koumassé Photo Shalom, merci. Teussaibino, Sola Verte Studio. On a la shooting photo, il y a Zemi, anniversaire, il y a mariage. Vous étiez contacté, Bisson, numéro de chez Zawana. Chef Volcan. Ouais. On remercie bato ba mieux na poto. On c'est pas facile. Bato ba soutenir bino. Ba chabino pour ba la bino, c'est important. C'est tout ça. Tout ça va monter plutôt sur ma dernière parole pendant le 29 novembre. Ouais, déjà na remercier d'abord bato tout les gens de Toyaki. Tout ça qui entouré na bato o ba linga biso depuis kin titoya wa. Ils nous ont montré cet amour-là, donc en commençant par Bob Kazuma, Thierry Mukuna, Jackson Mukuna, Jojo Kamakidimie, à Bruxelles, et Patrick Talangaï, je le salue, et puis il y a Babi Ngoma, le générateur des boules, et puis Kofifil Nio surtout, inspecteur, les Kofifil, la diva. Donc, Gelon Koi, on était bien acquis, vraiment. Donc, on a voulu moi, on a galaxé Bisso, donc, on a bien gratté quand même. Aimez Mwambu. On tape sur le Canada, Mwambu, aimez Mwambu, dans Canada, dans Pissimboté. Pas gros bisous, on tape sur le Canada, basé belé. N'habite ceux qui ont un bateau corps remixé, et surtout bateau assister, au Talayo, Kabelio. C'est important. On remercie Bambota. Voilà, si docteur Élysée, Mounioka, Bambote Belé, si vous allez, Molongani, ya maman Sandrine de Souza Mounioka. Cowboy. Molongani, maman Sandrine de Souza Mounioka, n'a pas si Karine Kitete. Ah, Karine Kitete. Village digital, voilà. Ah oui. Grande dame, Karine Kitete, maître. Si, n'a pas si Olga Mundele, Bambote Belé, Cardozo Fashion, Bambote Belé, si vous allez, n'a pas si Venanga, Kile Senzedi, à Paris. Fadji Rayon, bato pena ba menga pena bato basalige. Mutuna bango pena zala pena makimia quoi. Très bien. Karine qui était maîtresse hein, tu peux s'aimer na restaurant na bato tout ba kana. Village digital. Ara tantilement très très gentil ya mbara tout bien, tu peux s'aimer Morimo qui est donc il te manga kuna. Donc ça qui bien quoi. On a bato ko remixer. Ouais, on peut ça merci mingi na Jolie ata la chérie annonce tonto ya la 365 000 aspects. So moni vina na telemi boiza pour na vina nga dilu masonga na London. Nous te betu ba Louis Vuitton. Oui, bina ba Louis Vuitton o so ana lubolo ko semence motema ya papa Bosho Kaba. Na pesi mbote na Mamindu Ndudi, na pesi mbote na Olivier Mongombe, na pesi mbote na Goms Bamba. Nico Kolajo de Panama na pesi bambote na pesi mama Style Magonda bambote belé na pesi mbote na Daniela Mucheni na pesi mbote na Chuchuna Mucheni na pesi mbote na batutu balinga biso bossa na Ange Mucheni te Ange Mucheni na pesi su bambote belé depuis excellence junior Toaibo excellence junior Toaibo bola molege belé do ye bela bola molege belé azalo la
Boshoka babola mulege belé Killer si Boshoka balisusu bambote belé killer si wana batu na ngai na pesi batu tout ba fan nga tout balinga nga vraiment la montagne na bino yeyo ba Kofi Phil ba Kofiette ba Cindy Love la montagne na bino yeyo rendez-vous ezaka moko vesa pesaki bomona ba surprise ya olobela kuti ezati Mami Ndudi Olivier Mongombe Adwish Mongombe yango. Chef, le 29 novembre, toi, na 91 dans Paris, pour la 39e anniversaire, il y a Quartier Latin. Vous avez parmi les chefs au Baliki na Quartier Latin, pour autant, comment les chefs tout est Balika. À part, vous avez parmi les musiciens, au na Quartier Latin. Vous savez combien d'années dans Quartier Latin? Déjà 10 ans, 10e année, depuis 2015. Donc. Est-ce que toi, on a posé un mauvais souvenir? Parce que peut-être que baza ma bezanga raté ma promesanga raté ma kamuzanga raté mais tout petit peu bungi sa chouchouna ex dans ces quartiers latin le rôle chef message za nini watu musuba lo ba kofia sabota ki moi tolo sur la 39e anniversaire peut trop na suka watu musuba lo ba kofia sabota ki a traité qui était ba émission musuba bimi yemoko de connexion bi kofi a aider te a tindela ba photo ba vidéo a kinana ndaka kofi azaki négligé. Et pression le roi Mokondi par rapport à l'Iwande qu'on a ba émission yo circuler avant Koufa Kolobani. Non déjà na présenté ba condoléances dans la famille naï ya sœur na biso wana parce que ngata na côté orchestre utayi bango aux à la paix tout ça bani yi serment yi président na boulot naï et puis ti aya azo ya souté donc nzamba ya mamoli monaï par rapport à ba obat ba en fait au monde ko mutu mu congolais surtout hein. Toi, tu penses que Serre Nabiso tia koufini wana car ma bé on andi basala bola mpeyali mais ba bombiango ba BBC ba vidéo non c'est pas important c'est pas vraiment important tout tika Serre Nabiso pe mana kimia la place que tout ba nous ça ba boulot donc c'est pas bien et puis on lancé un message dans mini le 29 novembre les jours où to célébrer ba souvenir mala mozani ba souvenir ya ma bête pourquoi bon dans la carte la peut-être jour au loba non en fait ngaza mona na boy sona lobi soki lo mo boyza o na loba atana la kanda na loba na mo boy lo ko na ko sati na vina ngaza ko sa semblant wana na ko kati mais ce qui est vrai de routine loba pour na loba ba mauvais souvenir il faut soit na loba mabe ya mutu to faina yebo donc faut na sa na ata mo 30 ans mo boy mais bola mo na ko loba ils belé d'abord donc via habite sanga na participant na album mari ko filo bini belé na beta ba nzembo esala ba succès ya dega ba selfie ba papa mobimba ba nzembo belé vraiment na beta ba concert ya minene na Afrique na niveau Afrique na ba Zimbabwe na mona ba président ba mboke belé zomona et puis Bakar puis via Pela Bakar tout ça moni donc il y a parmi babiloko dans un quand même puis respect puis via Zarango envers tout ça considération surtout quoi très bien au quoi invité wa muto komini na ngalima ah wa mona ngalima kuna pas na bonne vie ba kuna ndio bon ngalima on dirait mise liboso mona ngalima ça yo c'est basé belé ba Vechado basé ancien bassiste la biso quartier la chanteur chanteur ngalima en tout cas il a habité mais ba instrumentiste il a basé belé kuno ndiye ba kutumo boyo bato babonga na vie te bato balara bien instruit la majorité on la là mais invité quand même bango bana ngalima et puis ba congolais ba mourir bonne musique donc bana ngalima o bato tout bazana na kini donc bo futa ba billet boya o bazana là boya et soit sali que bon ba ezati bato tout bazana na Europe awa bana Paris bana Belgique bana Bruxelles bana Suisse tout kuta na biso tous les 29 et puis ba grand frère na biso o ba lega pe na quartier latin ba master mususu pe tout ça ba génération moko o ba donc ba ya na bango donc fait ça il y a biso tout donc bazala neti nga personnellement on s'appelle mingi so na moni vie na Jérôme Jeko Bourou pela sur un monivier à Paris
donc c'est la fort sur la moni vient bisona ni Félix Tyson sur la moni fort sur la moni Félix mais azobeta pas fallu kuna moi to bebisela ala mona latino bebisela bisala ndenge ala mona latino mona carte la te osenga mo trop Félix Tyson te azana musala osala azamona musala ya fali na lo babo parce que ceux qui ngana yo tu yebara Félix Tyson c'est parce qu'il était dans le quartier là. Bien sûr, tu as raison mon frère. Mais siko azamona musala ya fali. Kasi te siko aya ko kindi makamba Kofi Olomide. Bon ça ni. Yo bisele musala. Et ça est-ce que yo ke concert à fali? Te ceux qui babenga na sengi permission na biso anniversaire babenga yi anniversaire babenga yi ceux boss à permettre na okende. Oh na boss na ye baza bato ba ressortissant ya quartier là donc il y a rien bon OK Félix Tyson Natalio et c'est ya comme tête devient la biso de ba forme soka ozala bien on a la circulation na moni donc circulation na moni et vient la biso nani qui bon bi la base Jordan ba tout pena ya quartier là te oyo ba beta na latino donc aussi la surtout moni bino déjà vie là j'ai bon parce que c'est un vieux en tout cas Asola bien on comprend là Asola bien et puis Félix Tyson notre vieux Asola bien légende tout quand on a bien une légende Félix Tyson OK tu vois donc ba vieux on a tout ça baye o akala la ba ya pena biso to fandi to tala ba onde ba ndo beta ba magie de ba ndo beta ba nini ba ya au fil et à mesure zakara ala père na ba zakara ta père na ba ya biso tout donc il y a biso tout donc sur les lots tout ça moi boye nalati moi ketcho nalati moi boro et ça parce que à travers Kofi Olomide tout ça pour musala no tu api so bébé musala tu ngo vanda te kasi on la lo bati faut à travers musala na yo et na ba orchestre mususu ngoy ba boulot ba finir ngala mona na tanga kumba orchestre na te na moi bena jomo yo ça teste bon soliste bon chanteur bon drummer ayibi pe bien dia oh ici ba jouer mais ba finir na ba ngoy oui mais chez nous Kofi Olomide choses en talent là yo travaille là volcan na qui bon on peut sa numéro te pour na ba mbrema et puis na soutenir bato ba bengae exact pour ba mbrema na possible soutenir ouais a sali trop et continuer comme ça la trop pembeni ya Kofi Olomide moni lelo ala chef d'orchestre jeune oyo azo na possible numéro za beaucoup plus pour na bato linga Kofi bo bengae bo soutenir bana poto nan ba zonga kala trop te mais moi ba wester moi ba valise ça la bien pas chef est-ce qu'on peut ça numéro WhatsApp ouais numéro WhatsApp plus 243 89 69 34 404 plus 243 89 69 34 404 donc WhatsApp na nga ngwana bo bengae bo soutenir aza par un artiste o bazo kumela l'orchestre monini quartier latin soana ya sola bien gentil mais pour nous dédicace sur une Kofi ayemba bon Kofi le PC combien oui que père na biso tango ora libanga nango Kofi aboka tunga au PC Kofi combien c'est loko tandi matetisico ndeni Kofi aboka nyema nyema papa nyema oh non tu rappelles sur nos bois été mais Kofi aboka donc c'est en fait Kofi pour nous ça le plaisir faut ça ba millions pour nous ça le plaisir mais à travers ba master na biso yo Kofi akotanga komona na ninga mabeti biso tukanga copte circuit yango chef azana volcan moi 1000 moi 2000 Kofi solanga ba solo donc cowboy message dani ni pour la sire na biso tiki biso et puis 39e ya quartier latin invité banane ouais si na obeta pena c'était pena mingi ba Kofi na ba Kofi Phil ba Sindelove tout le monde en a pena les 29 wana ça va inda pena banzembutu bolukaka banzembutu ya bien au monde les jours on a pas osala na fête ba biso ba ko ba do na chance pena na vie nanga ya robeta na orchestre ya na banzembo bien OK ko beta na orchestre venir na banzembo bien et osala pembe na rambo donc bengi sika ba vena biso net ba depuis Savane chief na so de o bango ba depuis Savane et ba junior Ambri on est à moi rare mais ça apporte un peu moins plus déjà la carte latin ba ya ba vena biso ba Sam Chito
Kimbedi bazala wana déjà basavane depuis choba bavena so ba mbosheli pasa bazala pena wana très bien sala pena vrai na to bing sibino bo banzembu na bino ya bien osomba ba bien na bino bo ko mona liquadra couraman le mythe vio façon biso boy ko boy ba ki atana bandu ndutse premier voyage na vie za Brazzaville pour na quadra coura très bien otambola na car pour na yi lelo na mputu ona quadra coura na merci quadra sigo ali na mama si mutema merci na bino nzamba bakse ya mingi orchestre za kanwanzi lo ba boda bodaki chief na ebite bazo ata vangogo c'est aussi ça non c'est aussi ça bazo ata vangogo na bango ay ni est-ce qu'on linginga vraiment ndengolo bio lingingai est-ce murango boda kezo utana makila boda awanga nasa munezo komande ngai eko timote mana kibusuno eko tambandi puta nazo bango eko botolanga sani avant que na tona bonganga na koti losambo Modo za kitoko nzamba sala yo nakanda linganga taya nyongo na kofuta avec intérêt soki olinginga vraiment ya kobalanga ye po moto ya lingi tabana ye achaka ye toujours singa moto naza na nyongo osalisanga na futa po butu ya bolingo eleki oyo ya vila New York ekozala foire na ya kosanga yo demain ekobonga to ya kokangela nga maboko ye ekozala vrai tobima nganga nzambe to ya kobota bana tolela ye neti mapaza nkelele bato bafundi nga epa ya mama bato bafundi nga epa baba pasteur na komyo néglige bana pona barava bodak kasi nandimi na plaide no coupable mbodai yendoza ebi ba circonstance animante boda kazambise ya suka na kati ya ebale boda kaza rose zobotelanga ba caucus na bayotike na maboko ba succuvain na bayotike na maboko ba faux soigner na bayotike na maboko ba caucus bodake bravo pour la sœur na biso chouchou na ko baksani na pesika ba sœur mes condoléances na ba sœur na biso na eba rep mo bozaki ba pata mususi ya frakata baote babina wana ebandere mo compliqué biso er mo kanga bapa ser mo mususu ya amo expliquer biso ate ezala boy molimo ne bene pe mana kimia on pesika ba sœur mes condoléances na famille mobimba ezanzela na biso tout quoi nzela na biso tout ba kofiet ba kofifil ba Cindy-Love na bike ba kozala wana. Très bien. Mais numéro de téléphone, c'est possible. Moi, si c'est un peu de inspecteur, on a bien 5 boy. On a plus 243 81 74 51 905. Plus 243 81 74 51 905. Merci. De la Montagne. Ouais, le 29 novembre, 39e anniversaire à Quartier Latin. Message Zani et puis na liwan de Columbus Chouchouna. Ouais, avant na l'obilano marambo anniversaire à Quartier Latin na pesi vraiment ba mes condoléances na famille mobimba ya sœur na biso Chouchou a uti biso. Vraiment nzamba ya mamoni mona na kimia na ebike bana latino mbaba ozala wana biso tala tuza koto mais bao baza kuna akini baozala wana bochaye maboko bosunga famille bandeko peut-être atike pe bana bosunga bango esala pe bien rendez-vous za moko le 29 novembre tokutana wana to sepela boya kotala bébé na bino ya quartier Latin ya kokisi 39 ans ba viennent so baleka na bengi pona nga na bengi si bino tout o ayebi ga leka na Quartier Latin o ayebi ga tika mwa linzaka na Quartier Latin surtout venanga Feli Tyson
yaka to beta to sepela so to lele trop boy to ebiti bon l'orchestre on a aya quand na tes orchestre na même côté zo loba on a bango tout bauta awa bauta na latine donc baza bana biso nyonso to za bana ya Koffi Olomide Mopa Omokonzi le mythe moto nzembo donc abengisi bana na nyonso so au remarquer peut-être battre mona ni to la Félix Tajon de tiketo to provoquer non c'est pas une provocation Félix Tajon a mon tour meetinga so na placer place mo na placer place mo za ni koloto via beka ba blogu ya danger belé to ko sur moi Félix Tajon et ça me sonne bien et bien na solo thème tala skonde tibilo waboy bina basakana kana mopote o botika tembe bosakana kana mopote o botika tembe sakana kana mopote o migenya maya bosakana kana mopote o botika tembe oya joga yebie yakolo ya dusubo ala kusoma nyamba kile sia manjibo mama loyaka ala yaka dobina ndenge yo mama loyaka donc ceux qui et ça appelle plaisir de tinga boy la télé mi na moni Félix Tajon na similita robeta ba blow na ye moi je suis là na otala ah ouais tu vois c'est un vieux qui ngai d'abord on la respectera et puis na fanatique na et puis comprendre hein ils aient vu les voix d'Ayana et donc paix à son âme basé belé ba mbetinge faut bazala wana tout pena zomona la popolipo ouais bango tout faut bazala bango nyonso non ça là c'était non azal lelo non baza plan lelo baza biso tout ba bengisi bango na nzungu ke batu tout biso to bengisi quartier latin et fongolela moto nyonso motema malgré les lots batu mususu bakoma menga mais faut baye barake sux babosa na sux te musisa donc na bengisi numéro zani numéro na ngeza plus de ça 43 ya Willy Mouchen 82 66 18 657 so batu bolu ba misi ba kimindeli ba osela ba WhatsApp a Congo c'est ça le problème ozo kosela ka la tema papi mutuka na Luanda aibi maramo et tout ça donc faut bobenga ngate obofinga ngai pardon yabona ba problème pona ibike ma mtolobia na ibike bat msuba oya mais exercice na pesi bango so leki a boire na boaki boy sans autotune ba bela sans biso biso formation ti tala na beta orchestre mona ba grand chanteur na ba grand soliste boy chef d'orchestre beta atika ba œuvre tikala so tala beta solo na ye oyo chaba crino mabe wana donc numéro na plus 243 82 66 18 657 malgré ya jansi gindu ya ba osombela nga sima awa nazo zela mais numéro na numéro wana suba binga basona aba osombela nga sima a pour ermo boy moi ya kini pichotaki moi connexion moi ja pour ermo so na bimi na benga pe ya jansi gindu na pesi ba très bien en fait merci Nabino pour se déplacer au petit Bruxelles merci na chef merci beaucoup merci avec tout le respect merci na master tout merci Migenima donc boni yango ti bandi déjà avec quartier latin to ya moto fu emo boyimbaka TV zara te pour finga TV za pour la ba tono boni ba songeti boni cowboy ninga boni chef among bandi plateau zara to yo fingo gangi nga danger te boire ne nga linga to sisa na CNN au simple plaisir tout ça et le mois Frank Béa Iniesta betanga kodi to senga yo to sala programme peut-être ya pena équipe Mobimba plateau za tikuna voilà to ya pena équipe Mobimba to bon te semi live comme te organiser comme chef CNN moi détente sur la robe bakale wana vient nga alligator na pesi ba moti na ose la pelle ozo benga TV Pichotaki Frank Béa na Luanda amamo tobobakale ye wana kusomba diapa mama bakutini ni baraje tolingi toleka bakale biso tobobakale
bakale ye. Mwana wanda kutsumba diapa mama bakutini ni baraje. Chasi kindudi. Sia. Oh, legela bitu betchana na o. Oye matubile. Andia. Iguna, egani, ega, hale yuzagale. Yani betoba. Number one ni watu wa balengala bataka ni bimba ni mutumabe. Number one no. Number one ni watu wa balengala bataka ni bimba ni mutumabe. Docteur Elise Kanyoka, Monyoka. Memani be, ni mani wani weiwa. Hey watu we. Memana maluna mageta beba ni ma. Ale, hoi kwata majo. Watani. Watei. Kile soyo maje. Wateli. Ingenye mananga. Hey. Songa moka. Rendez-vous le 29 novembre. Bango tout benamba tout le monde. Rendez-vous le 29 novembre à 91. Merci la team, merci. Merci mon frère. Nakotamaki mokolo nakutanaki na yo atokomi ata bashofer ya bombila se balali ata na paradiso ya kokomisa pierre lali foto na maboko na komiko yenga partout ozaligi wapie fulaka ke na chikali jour ezalaki onokanga nazalaki oluka na bangaki nanga kopola te singalinda nakamoparo jour ekatanaki son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokisi na metro chateau ngutia dakayau okayau awa ozomona okimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka somi na lula metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman, ba nduka ba maman oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba maman oyo baza na besoin
ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche nono yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekoki koti wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.